esuka kibongote na kanisi na bokoli boyebi mutu nyonso soka zokola azalaka na makambo ebele na kendeki lisusu kokota na kati ya Église catholique oyo tobandaki ko sambela na baninga surtout école obligaki biso chaque mutu il faut kota kelasi ka toujours catholique chaque dimanche bozanga na église te nyonso ndenge zalaki nazalaki pe moko na koti na kati ya croyance catholique na bandi ko sambela la Sainte Famille na baninga tuza kokende ko sambela mukolo mususu sango na biso kire atali ngai abengi ngai alobi Kimbondo yo kombo oyo zwango api nebise no kombo onazando ya monseigneur oza famille na ye na biwe na famille ya monseigneur abiyaka na meminga tina kati ya esika bango wana ovanda wana na Sainte Famille kuna ayebisi ngai boye alobi yo ozali mwana moke kasi ozali na elembo moko ya makasi koleka yango nalobi na yo kobebisa elembo ozali na yango te okoki kokota nzela ya nkisi te okoki kokota nzela ya mabe te po ozali moto moko ozali kopela mwinda makasi sika atuni kombo na yo penza nyonso ya mboka nani nekoloba kombo na ngai ya mboka Kimbondo Mponda Kimbondo Lady Mponda Mpadi atuniso mpadi ozo yango apabi mpadi azali koko oya boti papa na ngai papa na yo pe mpadi wewe papa na ngai mpadi vraiment sango atalinga plus de 15 minutes alobaki te so na bi 15 minutes avant de alobi eloko na moni kati na yo ezali eloko ya motuya ozali na musala monene nzambe azali kopesa yo mais il faut landa nini po okwa confirmation zwa okula en tout cas premier jour na kei kolanda mateya pondre kula na baninga tozalaki na bango tangu to bimi nekutana na papa moko ya mulai donc papa moko salite bizarre atalinga ya lobi mwana tozaki na baninga tutaki na baona mateya ndenge kaka malako ya kokule zalaka abengi ngalbi yaka na kei alobi mwana kozongela lisusu mateya wana ozali kokende te ezali mateya pona yo te ezali mateya oyo eye kobebisa biso metango wangu tozalaki na boyebi te yo ozana musala na yo mobimba oyo kosala nzamba azali na tango oyo yemuka kosalela yo bo lokola tozalaki bana tukokai kochango penza na motema penza te mais vraiment bikamusele ya nzambe tata emonisamaki na kendeki mokolo yango tango tozongi na komi na ndako na moni nesalinga fièvre na yebisi mama na biso mama na ngai alobi na ngai oui papa mpadi buka makengo ntsuka ayebisa papa na bino ete yo okoki kokisambela na lingomba mosusu te okoki pe kozwa baptême epa ya mutu te parce que yo déjà si babatiza yo epa ya wamba wampungu tulendo oyo abatiza yo déjà yango moni koko na yo tangu papa na yo apesi okomwa Kimbondo papa na yo na koko na yo bayokanaka te po kombo nezalaka banganga nzambe mais na boyebi oyo yo yebisaka biso nde yango nde toza koyeba lelo ete kombo wana ezalaki mission monene oyo nzambe apesaki na yo nde Kimbondo oyo ye ko révéler secret ya basango yo nde Kimbondo oyo oye kobimisa oyo nyonso basango basalaki na kati ya kobungisa biso yo nde baye kolagisa esika nzoto ya mfumu Kimbangu ezali vraiment epesaka ngai bo ndenge wana kaka parce que nalaki nano moke mais nakoli na makambo ebele nakanisi musala oyo ngai nazwi naye kokoma na âge plus ou moins ya 12 ans naye na kati ya paroisse moko tozalaki na Kimwenza na avenue Manionzi numéro 4
et pas ya papa Luango représentant église de Noir. Mukolo mususu ezalaki papa leki na ngai Lazare na papa leki na ngai Molière oyo azali chef spirituel église de Noir na Longweni. Bayaka na mission papa Mpadi atindaka bango baya kuna na Kimwenza. Tango baye kuna bayaki okutana papa Luango ngape biso pe tozalaki tango bakoti na Kinlongo. En tout cas molimo esalaki makasi wana, vraiment molimo esalaka makasi devant bandeko na ngai wana, molimo esalaka makasi. Mais toyebandaka toujours pas koyeba makambo na sakolaka mukulango masakoli ya makasi koleka ya mokili na biso. Alors kolongwa na biso wana tango ba papa ne kolongwa wana na Kimwenza, papa na ngai batindaka ye na Sekebanza comme chef de commissaire des zones adjoint na Sekebanza. Bongo tango na komi na Sekebanza nakendaka ti komona boloko oyo papa Kimbangu oyo papa Mpadi bakotaka kuna na kati ya Sekebanza. Bongo na kati ya bokoti kuna namonaka chaîne oyo ezali kino mokolo ya lelo na kati ya boloko wana Sekebanza. Namonaka chaîne wana nesika papa Duki ya chef ya mboka wana oyo akangaka papa Mpadi, nakendi pe nakutani na ye. Tango nakomi kuna ebisinga makambo nazomona eza makambo nini yo za nani ngane mse non naza mwana papa Mpadi fils chef commissaire des zones adjoint ya Sekebanza. Alobia mena moni elongi na lokola mfumu Kimbangu ngarabite nga mfumu Kimbangu te bo wana pe bo boyebi toujours makambo ngo ndenge ezalaka. Mais eloko moko chef wana alobaki na ngai ngai papa Kimbangu ayebisa ngai ete soki nakutani na ye nakoumela te nakokufa. Vraiment nga nazwaka nkaka bongo ekosala plus ou moins une semaine chef coutumier wana Duki ya mboka wana abandi kobela église armée du Salesa pe wana na mboka na. Tango nazongi mukolo mususu naketala ye tukina ba papa na mama na baleki toke na mboka ngwa tokutani po batu nyonso baluka mona mutu amona Kimbangu. Tango tokomi kuna papa ngwa yebisi biso ntuka ngai na mona ka mwana oyo azaka ka lokola Kimbangu po Kimbangu yebisaka nga mukona komona ye na koumela te. Alors banda na mona nzoto na ngebeba. Après 4 jours chef wana yaka kokufa papa na ngai chef commissaire des zones adjoint Mpadi fils ndimda kunde bembe wana. Tusuka kite makambo yake bele na mboka Kibambi na mboka Sekebanza kuna place papa kendeki nde baye komema ngai na Matadi nesika buyoka ka mbengu wana esika basala pont Maréchal na 85 yambo Mobutu ko inauguré pont Maréchal. Tokomi wana na mbengu makambo esalema wana ya makasi koleka. Tokoma tango tokei na papa tokomi wana tokutaka batu bazosambela ya bakatolike basala ba cérémonie wana basisi kosala ba cérémonie basango nyonso basisi kosala ba cérémonie bayeti esika biso tozalaka na papa baye babi. En tout cas il faut mwana oyo ozana ye papa lokola za mayele faut tokende na ye na procure na biso kuna ya Matadi. En tout cas esalaka nini papa pe alingaka te parce que toalaki déjà na makambo tozalaki na yango. Bon pona kati wana ezalaka na père moko wana benge père Guillaume sango monseigneur Guillaume père Guillaume ayaki na Matadi. Tango ayoka kipe kombo na ngai ba mingizi la Guillaume amona kike ezalaki loko moko lokola ya ndoi na ye. Alors esuka kite nazozo mwa ba détail ya mike. Tango tozongi na Kisasa avant tozonga Kisasa tokei na Songantela. Tango tokomi na Songantela tuwe kukutana na ye moko papa Mpadi buka makengo ntsuka ndesika oyo sika ne kozwa penza boyibi ya makasi na maina bana kozala nango
mukolo mususu toke na papa Mpadi na koko na biso Nyanga na Mbwesa yaki na bilanga moko to banoko no sala kuna na papa Mpadi ye moko tokomi kuna. Papa Mpadi avandisi ngai abandi koyebisa ngai liloba liboso yebisaki ngai alobi yo ozali fils omoni ndenge na boti papa na fils ndenge na boti yo ndenge boti papa na nga fils ne po boti ngai ndenge ni nabi makambo yo oza nango oyebi yango te mukolo koyeba yango ekozala makambo minene kati na yo oza na makambo minene. Omoni papa na yo mwasi na ya bala mama na yo mama nzanga kile ndo ya mwasi na ngai papa na yo azo representer ngai moko Mpadi mama na yo azo representer mwasi na ngai Nyanga kila yo zo ko representer papa na yo nzoka papa deja ba mizalila kana bilaka deja o ya 1943 o ya 1949 oyo papa Kimbangu ayebisaka papa Mpadi fils était ozali valise ozali ceinture mukaba esukaka te na bandiko yembisa pe comme moyembisi na kati ya lingomba. Papa Mpadi soki alingo bima ifo asenga nzembo na koyemba nzembo mingi na banda koyemba ezalaki vraiment nzembo ngo na bosa na kango mwa mingi me tala moze wati na munti ya ngipiti wayenda munti mediane kanti nzambi ya bala meizaki Yakobi wayenda muwawa na Tampadi telema wanantankangwaku walwaka munti ya ntilulu kadingeye waso lwa mukoti sandombe kuzulu dia wamba wase mukolo mususu tangu nazwe manzembo wana tolaka na dirigeant moko bandaka pe koyembisa kuna to bantu pesa ke koma waki la pable hautaka kindiati tangu to banu yembisa papa Mpadi atelemi abikata na kati alobi mwana oyo aza koyembisa nzembo oyo abandelango lisusu na bandeli lisusu nzembo wana fumu buka lwaka kuna shaba wakituka Sempadi makengo mvula na baleka yetata Kimbangu zindo mbelu yino ladio alobi nanga alobi zongela lisusu couple wana na zongela wango alobi bandombe bako yindula likambo oyo naza koloba na bino mukolo ya lelo lingomba oyo lingomba na biso oyo Église des Noirs en Afrique bambule koya bato ebele bakoya bakolata nzoto lokola bazali bana ya Église des Noirs mais bazali bana Église des Noirs te bakoya kobundisa musala oyo nga na pesi na bino bakoya kobundisa bilembo oyo nga na pesi na bino mais yo Mpadi fils Kimbondo ozali mutu oyo okotelema pona kobundela kombo na ngai Mpadi parce que na tango wana batu nyonso bakokoka kolobela yango te kasi yo okolobela yango pe okotelimisa yango pe okozongisa lingomba na bomoko ezaka lokola masolo mutazo beta ele mutu makambo ebele mais après un certain temps makambo yaki komona na ebele ya bikamu seli ebele makasi koleka ti tozongi tokomi na Kisasa toye kobanda makambo yo ndenge tozali na yango lelo na kanisi mingi